kaka ai etumba na ngwaka opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala ya bino ngo bolinga minga za bongo info lingala journal ya peuple mbote na bino bisikani ostubozwa mito fongol basango la biso na ngamba seni pona kotalisa bino ndenge deuxième vice-président ya Seni Didi Manara a président ki na collège Boboto atelier ya appropriation ya processus électoral bola na ba détail nango elongo na héritier mapine mpe Stéphane Skandi. Deuxième vice-président, il y a commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, a président qui na collège Boboto, atelier y a appropriation y a processus électoral et pas y a étudiants initiés pour la représentation des étudiants du Congo rek na mokuse ba moment échange oyo ezalaki organisé en collaboration na Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES na mokuse et Institut républicain international IRU na mokuse et pas wapi bato ya ndenge na ndenge bazalaki lokola Joséphine Ngalula membre ya plénière ba permetaki ko évoquer ba question oyo ezali na publication de la liste électorale, na ba antenne ya Seni, sensibilisation électorale, observation ya élection, pe mobilisation ya ba étudiants, deuxième vice-président ya Seni, atalisa qui ferme engagement ya centrale électorale pour na respecter délai constitutionnel pour na tenir l'élection le 20 décembre 2023, ba scrutin oye kozala combiné ezali objectif oyo ezali à la portée ya commission électorale nationale indépendante oyo azali ko bongama makasi. Alobi, tozana 13 jours ya teni effectif ya l'élection à moins que Dieu tout puissant aye bana ko décider na ndenge mususu kasi Seni azali engagé pour na organiser scrutin oyo combiné prévu na délai constitutionnel. Objectif oyo ezali vraiment et pas ya Seni azali ko kana koleka yango te ba problème malgré ezali à gauche à droite kasi bango balingi ko rater occasion oyo te ndenge Didi Manara atalisaki nyonse koleka bongo na ndenge ya malamu ba cadre nyonse ya concertation ba acteur politique ba acteur ya société civile pour un processus électoral oyo présentement Seni azali ko bongama ko afficher ba liste électorale na ba niveau nyonso et pas wapi ba antenne na ye ezwami Simba Kene Bandeli na mot de bienvenue Prince Wembo Lenga Kamana vice-président national Yarek a souligné que ba assise oyo ezali ko répondre ba préoccupation ya composante estudiantine oyo bazali ko considérer processus électoral na République démocratique du Congo ndenge moko ba force vive nyonso ya mboka boye ezali vraiment na intérêt makasi bango pe baeba na ko participer na ba échange oyo topé moment ya réflexion na bit ya ko renforcer compréhension na bango pona makambo etali implication na bango na ba élection oyo ekosalema na République démocratique du Congo des vice-présidents ya Seni a se soumetaki na partie interactive na ba jeu ba question pe ba réponse atalisaki makambo nyonso polele. Honorable Nerombungu, candidat numéro 540 pour la mot Mbappé 117 pour la Kisenso, Bayamba qui est Kitoko et pas ma base na ebele mokolo ya jeudi 7 décembre héritier mapindemi la Dilando. Jeudi 7 décembre 2023, honorable Nerombungu, Fumabanga Moyo, Oyo Bazobenga désormais Papa 540 P117 akitaki na base na ye ya marché le Kolomoko oyo ekambami epai ya président na bango Niko bayambaki ye na ndenge ya kitoko ndenge kaka bozali komona na quartier Bikanga na commune ya Kisenso plus de 300 mama mobimba bayaki wana pona koyamba Papa 540 P117 batundisa makine sengo makasi pona koyamba mwana bango ya mabele honorable Nerombungu oyo azwaki maloba pona kotalisa bango vision na ye oyo azalaka na yango toujours pona commune ya Kisenso pe pona ba mama nyonso na
district ya Moamba Mwabanga moyo asepelaki koyoka bango pe bango basepelaki koyoka ye alobi na bango le 20 décembre bako participer na 4 scrutins mobimba ya liboso kopona président kopona ba députés nationaux provinciaux pe ba conseillers communaux asengaki na ba mamanyo so babungisi ba carte d'électeur na bango et sengeli bakende koza ba duplicata po bazala capable ya kovoter ye moko na numéro 540 pour la députation nationale pe numéro 117 pour la députation provinciale na commune ya Kisenso bongo candidat président de la République pour na ye ezali kaka candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bana nyonso ya banga moyo pe ya Moamba mobimba esengeli bayeba na kovoter ye ndero mbungwa kende liboso fumo banga moyo toko vote kaka na nko boseki na tali malamu tangu nyonso bavotaka ye nga na votaka kaka ye mutu mosusu na kovota te apesa ngai te ngai ye kaka 547 ba uniforme à corail na valise do moi été biso to lataka déjà to liaka déjà alobi boyo donc papa Néron au mela moyale non à part bilon asale kakala Mosimba kena sima ya wana honorable Néron Mbungu akendaki lisusu na quartier Sola mingi na avenue de la Paix numéro 148 na commune ya Kisenso epai wapi base ya président wa Zeko bazalaki wana plus de 900 mamans bayambaki ye numéro 549 P117 ye esengwezalaki makasi azwaki maloba atalisaki bango esengeli bayeba na kofungola miso babwakisa bato nyonso ya lokuta oyo bazali kokota na mabele ya banga moyo pamba te bayebi posa ya banga moyo te bayebi pe ba difficulté na bango te kaka ye moko fuma banga moyo honorable Néron Mbungu nde azalaka tango nyonso na bango esengeli bapesa ye confiance na l'élection ya le 20 décembre 2023. Candidat numéro 1184 pour na Tiangu P184 pour na Kimbatse kezali bongo Victor Bosoku a salisaki carnaval moko monene pe a sensibilisaki babasi na ye ya masi na Petro Congo edi imbani apesi bino ba détail. L'homme du Saint-Esprit, la force qui écrase Yaba papa social, le leader des jeunes Victor Bosoku et Kaka, candidat numéro 1184 pour na Tiangu, P484 pour na Kimbateke, a indisaki mabena sal fakali na masina Petro Congo. Na objectif c'est moko, ya ko mobiliser pe ko sensibiliser ba structure na enyoso, lokola état de droit, pe les amis de Victor Bosoku. Sur place, na même occasion, a vérifier qui pe ba cellule de base lokola oyo ekamba makana superviseur Zeis Kasavubu pe fédéral Aaron nyonso eleka ki vraiment kitoko et bongo tanga zwaki maloba numéro 1184 pona Tiangu pe 484 pona Kimbatseke Victor Bosoku et zalaki kakake na maponami ya le 20 décembre ba pesa ye confiance soki balingi Tiangu na bango et tombwa na côté social pe ba voter numéro 20 Fachi Beton Tobengisaki ba membre na biso nyonso tu ya deux grandes structures état de droit na les amis de Victor Bosoku. Tozana kanda moko azali na magistrature suprême zali bongo Félix Antoine Tshisekedi ko nazali candidat na district ya Tiangu candidat social au bango mongo bazako benga numéro 1184 na Tiangu et puis 484 na Kimbateke. Et soukaki wana te l'homme du Saint-Esprit a kitaki na terrain pour na kokabola ba tract na cadre kaka ya ko sensibiliser ba base na ye pour na ba pesa ye confiance na ba élection ya le 20 décembre le ko la campagne na ye ezali accès na social nzela asala ki pe ba action sociale ndenge kaka ezalaka omo mesano. Na Tiangu nyonso balobi le 20 décembre libala na numéro 1184 pe Kimbateke numéro 484 Victor Bosoku et Kaka alala na epongi ya ba bébé po bango nyonso bako voter kaka e. Candidat
Candidate numéro 3 pour la circonscription électorale ya Lukunga, Madame Dosi Kinsansa Magali a sangisaki babasi na ye bautaki bisika ebele po na kolobela bango na o etali bongo candidature na ye Francis Kanza Lokoka héritier Mapinde Mustapha Skandi. Sal exordis na DGC na commune ya Ngalema e yindaki na ndenge ya kosakana te. Maître Dosi Kisansa Magali mwana suka ya Nzambe ye asangisaki ba base na ye bautaki na ba différents quartiers bo simba ke Maître Dosi Kisansa Magali azali bongo candidate na circonscription électorale ya Lukunga. Numéro na ye ezali bongo numéro 3. Masolo na ye longo na ba base na ye bautaki bisika na bisika atalisaki bango rôle ya député ayebisi bango likambo etali changement ya mentalité pe atalisi bango polele ke esengeli bana nyonso ya Lukunga bapesa ye confiance ye azala molobeli na bango pamba te atondisami na makanisi ya kitoko oyo ekoki kosunga district ya Lukunga ekende liboso pe République démocratique du Congo mobimba bosimba ke Maître Dosi Gali azali vraiment na baide moko kitoko azali kosenga na population ya Lukunga basala choix moko judifié ba voter kaka numéro moko ezali bongo numéro 3 alingi ko travailler ensemble na motonyon sopo na rayonnement ya district ya Lukunga pe République démocratique du Congo mobimba bosimba ke ba jeu de questions et réponses ezala ki pe au rendez-vous population présente ba tunaki mituna ya ndenge na ndenge pe ba zwaki biyano par rapport ya ba idée oyo Maître Dosi Magali azana yango bosimba ke Maître Dosi Kisansi Magali lokola azali bongo mama maboko pete mama malamu oyo ayokaka ba ki ya bana akaboelaki bango ba bassin pe biloko ya ndenge na ndenge pour na ko permettre bango basala mimbongo enfin que va se prendre en charge population ale la leso sanzalate bango nyonso na Lukunga le 20 décembre kaka numéro 3 Maître Dosi Kisansa Magali. Candidate na présidentielle, il y a le 20 décembre, Marie-José Ifoku, Aza numéro 9, na course Bolanda, Loyembo Oyo, Basalelier. Combolisation, combolisation, système ya prédation uta 1885 oyo epesa biso lipanda na 1960 oyo toza kokoba nango na bamagistrature nyonso ya mboka na biso yango elongo na mosali na nzambe na mama na biso numéro 9 Marie-José Ifoku Punga toye kokombola système ya prédation inatosha. Maître Magloire Kassongo, candidat numéro 589 pour la circonscription électorale Yafuna. Mathieu 77 Didier Bidimbu Bana Kasambulu balobi seye kaka Motema mala moka sama makale zali ya zambe Motema mala moka sama makale zali ya zambe Bana
nafuna biso nyonso na nsima honorable kasongo makware force Cédric Mudialo ya biso moko na Lukumba numéro 706 ya biso moko Président Fachi Beto numéro 20 bana ABC baza toujours nsima na yo merci kata nengo tinda kasongo makware na motema malamu na ye nafuna to vote toujours numéro 589 bana makala bana kasavogo nzambe asaleli biso ndenge tosemaka na losambo bana bubu numéro 589 kasongo magloire biso nyonso na kati ya na mabako tokende kovote mama Eliane Kasongo soutenir mobali na yo to soutenir Fachi Beton numéro 20 mamuta basamu na makonda muta banga tolula ya biso député yeyo Kasongo magloire wakenda abadi yaya Kasongo magloire force tobosana te na makala numéro na biso 589 Fachi Beton AVC toujours nsima na yo numéro 20 balobi topesa mokonzi ya mboka toujours chance aleka lisusu Kasongo wankenda magloire molobeli afuna Lukunga ya bino candidat yeyo Charlie Luyeye aza numéro 76 na députation nationale P17 na provinciale na Mongafula. Nyonso ya circonscription ya Lukunga botala pembeni te botia miso na moto moko pona changement ya Lukunga pe Mongafula ezali nde Charlie Luyeye Mabulu candidat numéro 76 pona Lukunga P17 pona Mongafula soso ya mboka défenseur ya ba enseignant molobeli ya bilenge yeyo moto ya kopesa confiance azalaka na bino azana bino pe akozalazala Charlie Luyeye Mabulu, candidat numéro 76 pour na Lukunga, P17 pour na Mongafula, Yewana Yabino, pour na rendez-vous ya le 20 décembre 2023. Bopé sa confiance na ye, azala molobeli na bino, boko zala desite. Ngonga ekoki na nyonso ya Lukunga pe Mongafula bozwa destin na bino na maboko to boyi bo recruter après vote pamba te vote ya mokolo moko ekopesa moto manda ya 5 ans alors bo voter utile pour na développement ya Mongafula oyo eza na ba difficulté ya ndenge na ndenge pe Lukunga tango yango yo botinda na assemblée provinciale pe nationale moto oyo ayebi bino malamu pe ba difficulté na bino moto yango ezali nde Charlie Luyeye Mabulu véritable soso ya mboka po ba misusu bakosaka ke bazali ba soso ya mboka ba identité na bango ebima na sima kanga ba numéro oyo malamu numéro 76 po na Lukunga P17 po na Mongafula yende choix utile Charlie Luyeye Mabulu. Charlie Luyeye Mabulu ayena moto ya la députation provinciale pour la bisoba na Mongafula do voter numéro 17 Charlie Luyeye Mabulu toujours. Mboka Maître Kennedy Katasi, candidat numéro 58 pour la Lukunga, a lancé qui message na ba électeur na ye nyonso bola na ba détail na. Maître Kennedy Katasi. Mbote bandeko nanga ya Lukunga. Mbote. Merci mingi bandeko na ndenge bo porter combat oyo bandane bandeli ti lelo. Eza ya bino Maître Kennedy Katasi 3K le vôtre. Nanzela bilili oyo na lingi to solola makambo misato.
oyo tozali oyo tosali pe oyo tozobongisa kosala. Edi Kata Sikiala azali maître avocat, acteur culturel, acteur sportif ainsi que acteur de développement social. Honorable, jusque là au saleli bana lukunga nini? Olandisa mana vision na biso oyo tobengi semons et récoltons ensemble. Topé Olona elobuka elongo. Nous avons un terrain depuis 2018 pour na kolobela kosala pe kobundela population ya Lukunga na makambo etali environnement pe l'air conditions de vie. Nous sommes derrière plusieurs actions réussies, entre autres accompagnement financier ya ba maman pour na ba petit commerce na appui ya fondation Kennedy Kata Sikiala. Ana ngai moko na za témoin. On a na zo eza microcrédit. nazongisaka malembe dayele tulo ndenge na matisa lisusu na yango na ida microcrédit nazwaki ntango nazoteka boye fo nazongisaka po bapesa mpe misusu na accompagnement académique ya badiplômé na nzela ya babourse d'études to éradiquer délinquance juvénile sous toutes ses formes tobongisi banzela mwa mingi na Lukunga na bakartier lokola pompage Don Bosco Kanluka ozone mpe misusu tobundisi phénomène kuluna na kotia basusia mwa bisika mingi mpona kosala population evanda kimia na komba oyo ya mutu ezalaki kokotisa kimia na Lukunga de sorte que bazala sous confondité na kati ya bashege na kati ya bagarçon bakataka batu ba machette ya mutu ezali ke nana loba ngo tongo medi pourquoi na yango suwe na biso ezali lokola tolongi étape oyo ya yambo ensemble tokoba yango elongo mpona kopérenniser ba résultat na biso. Numéro 58 na bino ya Lukunga ye waka na pasuka honorable nino bongisi kosala mpona biso na mission oyo ya kokela mibeko tobongisi kokoba kobundela bino tokobunda mpona kopesa bino bomoi ya malamu na nzela ya mibeko ya malonga tokani mpe kokoba na entrepreneuriat social na développement communautaire na Lukunga mingi 58 numéro prophétique. Nous sommes les plus beaux visages de Lukunga. Semons et récoltons ensemble. Mingi 58. Mwana mboka Eric Mwamba azape candidat na députation nationale numéro 9 ali bongo 950 pour la circonscription électorale ya Tchangu. Nathalie Kala Kapenda. Toute autorité vient de Dieu. Yabiso yeyo Eric Mwamba. Changunde mabele ya femme. Utaka na Nzambe nde tolongi oyo esepelisaka population yango oyo ezosalema na nzela Eric Mwamba tomoni yango na miso Tchangu Kimbaseke Malukusele topesa ye nde maboko oya banyokwami Jili Masina banyokwami Nzamba yokeli biso mawae atindi depite monene na kombo ya Eric Mwamba biso nyonso tovote Zele Maluku tovote tokonyoka malisusu te waneza ya solo kozanga koyeba topesa bapaya confiance baya bazuwa bakenda bapesa biso mokongo Nzambe ya sungi apesi biso Eric Mwamba topesa ye maboko tokozonga lizozo nsima te Tchangu mabele ya femme topona malobe na biso papoyo motema malamwe papoyo aza mwana ya kongo tokovote Eric totoyebiye malamwe tokovote Eric aza mwana ya Tchangu
Honorable Lebe Mupia azali pe candidat na députation nationale na circonscription ya Funa au numéro nezali bongo 607 pe na provincial na Kalamu numéro nezali 117. Nathalie Kaila domi bende longwanza. Opona ndekete po soki adodia kokende. Donc biso tozaka na candidat moko na Funa oyo alelaka na batu asepelaka na batu aliaka na batu Lebe Mupia Florent. École primaire catholique Saint-Gabriel. Les allés livraison baba. École primaire les allés qui vraiment abandonné. Osengi na bana mabele akampinzi bana yolo sid. Biso nyonso na sima papa Lebe. Na répété pour na Maïmatali Funa numéro 607. Maïmatali provincial Kalamu. Tobo sanate tout au Kalamu. Topesa on étranger mais topesa on na matembela simandaku bana ya makala tozo senga na bino bobosa na bolamu ya papa Lebe Mupia Florente soki lelo bozo sepela na forage o ezali awa ezali grâce ya honorable Lebe Mupia Florent bokanisa ye na makambo ebele apesaka ba kaye na ba école akendaka na ba hôpitaux apesaka kisi asalisaka bato na ba o bakangami pona ba maladi boye ba étudiant za pasi pona na énumérer bolamu na nyos o asalaka awa na makala o asala na Funa toujours avec la population sans discrimination aucune catégorie nyos ya population ezala mobola malade handicapé aveugle ayamba asunga moto ya boye la voix du peuple c'est la voix de Dieu ce qui était dans mais maïzate mais papa zaki na souci biso bana makala tila kibiso forage tanga prometaka biso alongwa pe na kimbangu tazaka na kimbangu azo sungaka biso bana makala bana ngaba selemba onyoso toza ensemble bana matonge nyaso to bosana te ba trope adresse te bana papa Florent Lebe Mupia bibi play bana za papa na biso toyebi bolamu asala pona matonge ensemble à la paroisse c'est pour Bangal 2 pour na assistance na ye physiquement financièrement azanga katile ba matanga même ba pasteur ba kufi candidat numéro 361 pour la députation nationale Oyamo Amba ezali bongo Jean-Oscar Kiziamina Kibila. Bana mongo boko te nani Naniko batata bamama bilenge ya Mo Amba ezali wabino évangéliste Kiziamina Kibila Jean-Oscar nasengi na biso banso to voter évangéliste Kiziamina Kibila Jean-Oscar numéro 361. Le lobby soko lingo sala bolamu sala liboso pona ndeko bozane kat na Yesu Kristo. To voter évangéliste Kiziamina Kibila Jean-Oscar numéro 361. Nani na ke Kristo Kiziamina Soto tangi na proverbe chapitre 29 verset 2 Bible lobby esengeli bayenge beni bazala ebele kote bato aza na esengi mais soki bato akanza baza ebele libota eza na kati na kolela. Matete Baponi na bango candidat numéro 21 pona provincial PSA 26 pona communal ezali bongo mwana mboka Mutombo Kabamba Noël.
Zongo. Oba, 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 oba. Peuple congolais, tout faut te pendant les lots, mais total à lobby. Donc on l'a mis sur Koya, Azui, Bafoua, attendu si pour Chakimi. Ça me pas la kate, y'a qui sont députés, mon ponami et Abimi. Noël Moutombo Kabamba, mou fini quoi ma tête Mobimba. Azana Fondation, Foma Kesungi, jeunesse Mobimba. Hey, bisoto boniye, yeah, Moutako fote zaye, yeah, bisoto boniye, yeah, Moutako bime zaye, Zoua, ma boko pete. Ma boko pete, yeah, ma boko pete, yeah, ma boko pete, ma boko pete. On a katina bisoto poni nanye, yemo popo nae. On a katina bisoto poni nanye, yemo popo nae. Kana poni nanye, ya na wele, ya na wele, ya na wele. Numéro 21. Yéné papa député, député, yéné papa député, député, yéné papa député, député, yéné papa député. Papo ya sunga, asunga talate, papo ya akaba talate. Allez papo ya sunga, asunga talate. Allez papo ya akaba talate. Soki otali adele, otali aksene, otali mutombo, bilongi na bango ya fami. Soki otali mutombo, otali fachi, otali eloye, bilongi na bango ya fami. Iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango ya fami. Maboko pete, maboko pete. Yeah. Mama Lina Shaïda, Salon Beauty Earl, toujours au bas, yeah, yeah. Son excellence et l'honorable, messieurs les députés, Noël Moutombo Kabamba, candidat provincial numéro 21, Namatete, tout voté massivement. Yes, I, yes, I, yes, I, yes, I, yes, I. tozana bakomike nécrologique awa bolanda lecture nango bafamille Luembwe pe bafamille mwana mwamba bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mama pe ndeko na bango Edoxy Muto Sitamili oyo akufaki mikolo eleki na sima ya bokono ya tango mokuse. En attendant programme eyeba na kosalema matanga ezali kosalema bongo na avenue Kipe numéro 16 na commune ya Ngalima, référence juste en face ya alimentation du Kivu na route Matadi. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Edoxy Muto Sitamili. Famille Fwamba bazali koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya papa ndeko pe moninga na bango na kombo ya Fwamba Lobo Mwenga Jean-Claude Fidèle oyo akufaki depuis mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boye mokolo ya vendredi 8 décembre 2023 na ngonga ya 17h nde bikuke ya salle RM ekofungwama po na veye mortuaire oyo ekosalema kuna pene ya stade Tata Raphaël na commune ya Kalamu. Na ngonga ya 21h bako présenter programme funéraire 21h10 bako la biographie pe mo ya famille ba témoignage pe biloko ya ndenge na ndenge ekosalema. Mokolo ya samedi 9 décembre 2023 na ngonga ya 8h de lever ya corps ekosalema na morgue ya paroisse Nodasa. Boye na ngonga ya 8h30 messe ekosalema na 10h30 hommage ya faculté pe na ngonga ya 11h30 nde ekozala lever du corps pour la nécropole entre ciel et terre. Na ngonga ya 16h nde ba délégation nyonso bakozonga na salle RM na commune ya Kalamu pour na bain de consolation. Na ngonga ya 19h nde ekozala clôture ya ba funérailles nyonso. Bosimba ke programme oyo epesami na kombo ya famille. Boye ekomela bato nyonso baebaka professeur Mfwamba Lobo Mwenga Jean-Claude Fidèle.
bososoli ke journal peuple mpona peuple yango ekomi na suka bandeko botikala malamu. Au revoir. CAA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon. CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.